to mona ka teke o basali mutu boye babomi mutu boye babomi mutu so ile longa na bomi mutu basenga na bomi basenga na bomi basenga na bomi basenga na bomi na sisi ko pesa batu nyonso après na okende kanga imokoti donc nzambe kaka mutu ata bengi mutu nde nini yende mutu akolia eti. Mais là-bas, on a quand même sûr que moi, bah, gré là. Nandi makangote, nandi mangote. Bamanzele mawa, bozo samba likolo ya WhatsApp ya. Basheri mosuso komona ye na chombo ya Android, azo kote internet, azo luka nini, azo luka mibali. Amibali bakoma pasi, luka mibali. Amibali bakoma pase luka mibale. Amibali bakoma pase mibale. Mibale. Zanga mobali yo monama nasema litoi bazemisi yo. Mwane bawangani mwana ninengo babotisi yo mwana lichombe. On te focalise ya mutu ya maison mère. Biso ngapena naza mwana maison mère na ndenge ya mabeti. Na ndenge pe na expliquer que eza pika ndenge bien na ndenge pe na olobele ya ka ndenge bien pour parler ba faire ba combattant opona bino pe ba pekisa bino na bino pe ba comédien sko ba période moko pour être sûr et franche déjà sangwe panza na preka yona mutu na ndeko na yo ndena ya ka poto boye mabe sinti kayonga bi mabete yonga bi yo kaka na mutu na yo ndena ya ka poto boye peut-être na luka vie ba famille bazali koto na ka pe na tali ba famille mibale sai na esobe oponi nani batumso bazongsa esobe au moins ndambo pe bazongsi sai Sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de détente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Banda Helsinki, commune de Bandalungwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papillon. Bonjour, Phénomène la DSOB. Ouais, bonjour Cinti, la patronne. Ouais, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir pour vous la DSOB, un grand comédien depuis Abanda ici et il continue toujours à maintenir sa place, sa force et toujours continuer Koseka et ça nous fait énormément plaisir. Déjà pour tout taka na actualité on n'avait pas eu le temps ko yambayo. Voilà. Tout le monde est comédien bakendaki Dubaï malgré que là je précise qu'on est à Paris là. Non, en France à Paris. Mais ce que pour Nanini voyage à Dubaï, on était quand même parmi des artistes côté, parmi les anciens comédiens. Pourquoi vous avez quitté na voyage? D'abord, naro pesa vraiment ndeko internaute, téléspectateurs, il y a canal numérique au bazolanda biso le phénomène Esobe, le roi du rire na Cinti la patrona na pesi bango bambote oya Kinshasa partout dans le monde entier donc na ndenge internet bo Holanda pour nous répondre na question donc moni biso za artiste tous un programme ebele so on ba programme donc ngai na vana na Kinshasa misa na vana na Kinshasa mais musana nga à travers musana nga ibenga nga moi par-ci par-là. Il y a des fois peut-être naza en France, tam sous nazara, naza en Belgique, tam sous nazara en Suisse, tam sous nazara en Allemagne, tam sous nazara pe kaka en Afrique kuna, mais naba pays musus en Afrique. Bon, peut-être invitation on a tango yaki et arrivaki kenga naza libanda donc na recevoir une invitation té. Donc c'est ça. Ben justement, quand tout le monde dit que déjà un grand comme ça, le quoi à recevoir invitation, là on parle déjà, on voit déjà l'organisation. Et jusqu'à maintenant, non, vous avez... Non, ils ont ma cambo association.
eza makambo ya association te. Donc c'est-à-dire tango baliste esalamaka peut-être bato boye baza na déplacement bato boye baza na déplacement edépendaka na association te edépendaka pe te ke mutu moko fo atia kombo ya mutu. Donc soki komono ezali eza soki komono eza te eza te. Mais en parlant aussi, il y a présidence Nabino. Où en sommes-nous? Parce que comment qui que fait beau voter président, il fait beau le campement beau tient en place, fait beau les Canada vote. Parce que où en sommes-nous vraiment? Na sepe na luko hein. Ngoni nde na beti chali nanga hein. Donc na beti chali na benda ngoma so po tuni to expliquer ngo po photo zong sarela ngo ki voyouté eza nango sonde ninte. Mais eyaka ba look moko se beta nango. Nande to zong saka nga préféré nanga na kanga boya et déranger te hein. Et ça nango te na ebike to critique kak. Mais ebimi nango pe ka pepel. To pas sepeli ako landa naye. Eza pe ngam na bandi yango te. To bana ola tabo à l'époque, mais so pe to sepeli to kozong sana biso. OK. Ezongi déjà ta carrière artiste comme toi tiango. Oui, en parlant on répond à la question rara. Ouais, question inde ni ko sinti. Pour la présidence ya ba. Donc au moni pour mes aboui. Pour mes ali ngai kutu na ala rate ta makambo nyoso to bandaki. Uzala rate. Ngana zaki na Angola. Ta na ki na Angola na simana ngai. Donc il paraîtrait président Masumu alobaki ba président nyoso to o bana batu na bango ba ko déposer candidature. Nani akoyi ko kamba association na biso nyoso to ba comédien. Donc comme ngana ki na voyage bandeko ba ki pene babando bongisa déjà ba candidature na bango. Ndenge Fiston Saïsa qui n'a pas déposé candidature naï. Mais le reste ba qui n'a pas déposé ti pendant tanyo surtout ba senga ba candidature ya batoya et ya ki kakate. Maintenant Fiston Saïsa a tiré comme candidat unique. Donc tant on a outi Angola na ye yo comme pepango oh tala bat bazo déposer ba candidature. Donc le quoi est oumelaki. Malamoko Fiston Saïsa aleki na télévision. Donc ndenge baloba assez autoproclamé que aza président ya ba artiste comédien. Ngata unaye na ke ko mona na bengi na bi mon cher. Mais comment yo koza président ba comédien sanga na yeba? Parce que talaka ke na bakati ba Congo na ba nini tout ça o koza président bon ngana acteur a mututi. Ngana président List Boy Fondation. Na alaka acteur ya maître Pai Mangwa ndenge wana. Donc on a mon que na koza sous acteur a mutute na sala List Boy. Alors comme je fais List Boy Fondation, ben comment c'est ko ya koza président na biso sans biso toyiba. Ndo moni na benga kiye na bi mais mon cher yoza président na biso na ba critère nini. Vous comprenez? Ayi singa bike so moyeza oya komona nga na palais. Na se déplacer na ke vers hier na kuta ine na palais. Moi na mai abandi ko expliquer ngai pourquoi donc nanu aza présenté mais alingi azo place wana parce que aza na ba idée boy na na vanda natala na age Fiston Saïsa. Un jeune comme Fiston Saïsa ba idée azo bimisa okutu ba mbiaka belé oto tika ba kumbela biso ba bimisa jamais ba idée wana na ebisi que mon cher ngana o soutenir yo. Mais to kema pe bimana ero sale comment elo mususu. Problème ezate. Problème ezate. Fallait bâtir quand même à salle. Tokei na sali vidéo. Tant on a sali vidéo ba boaki vidéo. Si on ba veo ba yebaki ke muto akotela ka Fiston libaya ezaka phénomène. Parce que na minute ndenge za boye lokola aza candidat unique muto akozalaka wana comme adversaire na ye donc ezaka phénomène. Ngata mbaye na ye tant ba moni ke na côté na idéologie mwana mai mbala moko et ça les loko anetike makamuto e bouleversé. Après bah comme créer candidat mso abimi boy candidat mso abimi boy titi ikepeti na suka solution pesamiti. Donc c'est quoi yo pour mais là il fallait ngana mutu nanga to bagarre ba bagarre moko o tant mso biso tozo bunda tozo kapasi mais ba o balingi bazo renier na bango. Oui, en parlant sur le Fiston Saïsa, tout le monde a bino que vous êtes un peu plus proche, vous êtes ba leader au bakanga binomi balé. Donc quand on voit Fiston aujourd'hui, on voit la DSOB mais en même car on a réciprocité wana ya kokanga mame on dirait vous avez peine à moi rivalité mambo. Non, on comprend pas. Rivalité ezande siko ba fan na biso ndem to ba créer yango. Mais ngana yeso ito kanga maka parce que to yeba ni ba valeur. On se comprend. Et puis pour ça on dirait clairement boya mon vêtement. Non, et ma mbalolendo ti. Biso to a jamais ba orgueil. Zwanga yi zwa sai.
Vous comprenez? Tout ça, tout ça simple, batumsu ba témoignera biso. O biso mo le soto comme loba. Surtout plus nga. Na loba moi muke, ça y a ça effort, azo moi muke comportement nanga. Vous comprenez? Parce que na début ba no juger fiston za problématique fiston boy. Au moins ante banda to kangama akoma pe na ba moi ba caractère moko boye, moi ba comportement moko boye un peu, vous comprenez? À deux ans. Parce que ngai d'abord na problème na mututi. Moi na maïta on a talisie tant to sangani to komo kangama. To komo se copier moi ba caractère. Ngana komo mona ke mutu ba jijaka na musika te. Fiston sai soko vana ete oko jije ebui. La die sobe soko vana ete oko jije ebui. Mais biso mi balé tant to kangama to mona ke o mukile lobaka eza yango te. Yango mona ke to marchera na biso bien. Mais mukili ba yeba ke bato mi balé. Ndebe zaka mi balé. Sai na esobe oponi nani. Bato mso esobe. Au moins moi ndambo pe bazong sai. Oui, on continue toujours. Voilà, la pire mpangi. Aminicho de Jubek. Fiston sai ma finga li Fingiston de sai. Bambo te bele ba salon tapa ozali. Dadi Pambou. Grand salut à toi. Hein. Big Daddy Nayo, Dadi Pambou depuis Waterloo, hein, les hommes qui contrôlent. Voilà. Là, je vois déjà à Dakar, Patricia Mbosso, Xavier Boniaka, Serge Mouzomboa, je suis live. Bah toi, on sortait à Tangi Bakombo, on a peine à Pessibino Bambot. Merci. Donc oui, on continue ce que... déjà, tous les gens, parmi les leaders, Oyo Kangamami, Kangamaka la maison mère. Là, c'est sûr. Mais on voit plusieurs leaders, tout le monde va président Moukoulou Bazali, Kofi Olomide Bazali, mais plus attachement à la maison mère. Pas nécessairement moi trop mon pandi ou un okenanesi ou mi personne moi cliché mon robot. Donc quand on voit déjà phénomène et sobé d'un côté la musique, on voit déjà maison mère. Bon, Cinti, merci la question on a aidé un coup mais maintenant on a mes cas expliquer on peut batouper, ba comprendre moi muké. On comprend Cinti. Donc mon na monde tozali, eza de génération à génération. Et alors quoi neti, ba père na biso, soko ebisi lelo ka ba père na biso ba fanatique ba weraté. Vous comprenez? Ba père na biso ba fanatique ba Verochero, ba fait Rochero, ba fait Luambo Makadi. On comprend. Pour ba père na biso génération na bango ba musique yo ba yokaka bien, pe o ko expliquer ko yebise lelo musique ya Fali Poupa, musique ya faire rigole ya Fabriga ça yebisi non yango eza musique te, ngana o yebiso musique ya ba grand Calais ba Calais Jeff, ba Docteur Nico. On comprend parce que cette génération o ya comprendre ki makambo. On comprend. Lelo oyo biso génération na biso vraiment. Tant que comment comprendre musique. Donc ce que tu écoutes la musique mingi ya ba Papa Wemba on a ko comprendre bien. Musique ya King Kester Menea on a ko comprendre bien. Musique ya Kofi Olomide on a ko comprendre bien. Oso comprendre. Mais wana eza musique to ko comprendre. Mais c'est comme musique o biso moko to ana lokolo na kati. Eza génération wengi. O pena so kendula wengete. Oso comprendre. Oza lesiti. Masolo on a beta jeune nyonso tout. Wenge ya papa chéri zali. Na koma. Blaise Bou la paix pondération. Au moni netiyo so natali yo boy. So oza muta wenge eza ki wenge ya musique o comprendre biso to wana comprendre ba vivre. Yo za génération ba Fali Poupa ba faire rigole. Non na nete zong so tam su leki. Ozo comprendre tenalo ba vérité mo boy, o muta ko vanda bi pena ke so baza na raison. Mais maintenant, tant to ye président Jibem Piana Moukoulou. L'homme qui a mis l'eau dans le coco, vient à papa chéri. Son a qu'un concert, vient passer à Lisango, passer à Alaska, n'aller à Alaska, n'a s'appelle ici bat. Son a accueilli et pas à faire rigola, à passer à Alaska, n'aller à Alaska, bah tu vas s'y pile. Mais la maison n'a pas fallu pour pas, au passer à Alaska, n'aller à Alaska, c'est la famille. On peut baver, massa. Mais 20 personnes si koyo. Aza vie o parmi ba vie na biso nyonso tuana. Donc c'est que ezaka ba vie mobwe ba na ba petit na bango. Oso comprendre. Donc ça la que via so la bien na ba petit même senti permettre nga na meka kuluba moi papa chéri nga ali mbongo na ye. Naza reconnaissant. Na ko comparer bango te bango mbale ba vie na bango tu na ba vie na tata mobichi bango tu. Ba kumu manda chante baza ba yaya na banjili wana. Oso comprendre. Génération wing mais mutulokola
de la forêt. Bola moyo, tamususu ya salara na biso ba petit, faut que la reconnaissant. 2 fois, on a presté na salle mythique lokola Zénith de Paris. Vie avandi, ba comédie toza boni na kati ya Congo. Mais hier avandi, abikete, boche sobe. Quelque part pour ça la choix nanga, ape fan nanga. Oso comprendre? Ape fan nanga. Asali choix parce que on a ça qui na Zénith de Paris peut-être na mabete. Batum soupe ba ko sango vie c'est tout toi na Zénith ya liboso. Après star pe sepeli sarabat. Oso comprendre? Ate ami balé o to na ba vidéo na ba sai na ba la duchesse mais ngai point ni nazonga ki sous deuxième encore na yo comprendre que vie alinga kanga donc c'est à dire mutu soka lingi yo pe lingai oso mona na bolingo mutu pesi yo ko futeni nga na ko pesa 20 ne mbongo na mbongo te ya za de apatre donc olo na ko pesa ye e aka reconnaissance na bolingo c'est tout bango tout baza ba vie na biso. Déjà pour parler faire à combattant au point bino pe ba pexé bino na bino pe ba comédie période moko pour être sûr et franche déjà ça me pensa na presque yona mutu na ndeko na yo na ya rapoto boye mabe sinti kayonga bi mabete yonga bi yo kaka na mutu na yo na ya rapoto boye peut-être na luka vie ba famille bazali koto na ya pe na tali ba famille mabete on na faire na ba combattant est-ce qu'on a bi problème moi na ba kanela yo na fiston ça te ba combattant ba kanela ngate na problème na bango te na manka combattant te na finga combattant te bango bazo sala donc bazo sala quoi neti disons comment bazo sala déclaration ya likamuna bango o yebi ke bango basala. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec le phénomène Esobe et les combattants. Comme un phénomène Esobe peut prester. Donc, phénomène Esobe peut prester. Et ça peut na obligation ngati. Et ça peut na obligation ngati. Na koyo yate mbala moko na lobake na obeta place boui. Parce que na on peut ba solliciter ngati. Na moi peut producteur moko te ayo solliciter ngati. On parle aussi de place. Tout le monde a one man show. Tout le monde déjà Parlement du rire, tout le monde qui Bodor, qui Bodazai qui déjà assiste à Kuana. Après déjà yo déjà mon toza dia ko mutabakoto donc potelo pamba. Tout ça Jamel Comedy Club. Comme abilo ko ana nyonso phénomène Esobe azana katité. Tout le monde a katokuto mingi ba congolais pour dire comédie na biso autres qu'on dirait vraiment local et pourtant que eza comédie eza trop riche. En tout cas biso Esobe tozali to bunda quand même topé sa valeur wana pour la RDC. Mon inati bande qu'on biso ndé basali pe honneur ya équipe de France. Pourquoi pas biso pe toko sa honneur à RDC même dans la comédie. Mais est-ce que boyokana bino na bino. Bon, zela na okoma wana place wana. Na ngana mekana o expliquer. Tout ça moi ben fort. Lelo oyo na bandenge ya ba mboka na biso na Congo. Donc rien à prouver. Donc ça dit nga la di Esobe na kolo ba ke naza esu na eloko te na ko prouver. Bien que na rosara musala pona sepesa bango. Mais pona carrière na ngamo na souci nango. Peut-être tozo ko envisager pe ke tokene na ba niveau mususu. On s'en prend. Donc yango zo mona pe ezala ya ba raison peut-être oyo nazo ya trop ba kotoyo parce que naza fona zo ba formation mo boye, ba formation ko prester na Jamel Comedy. Et il y a un problème. Nous avons déjà grand comédien, nous avons comédien d'inspiration. Mais ils ont un cas, on a surtout un norme. Donc, biso to na Congo, au moni Congo, na nenga mabete, na nenga critiquer. Na Congo to a danger. Mais qui danger na biso à Congo, so que na ngona ba makamususu et senga fo et alors quoi moi na 6e humanité. Hein? Il y a Congo. So que a été mususu na France a watanga. 6e humanité n'est qu'au 3e secondaire. Pas forcément. Te na nanga yo yebi oza mwana poto yebi. Et ana ba makamsusu ozo on et senga penaki pas ni joueur. Sora betara kuna peut-être na première division. Mais sora ye awa faut ba bete na ba 3e division. Et ça moi ba logique mo boye. Donc il y a des fois toi acceptera ba makamsusu. Biso ki teti kaka ke te nanga nini kuna nga bazong senga. Non, il faut quoi accepter. Nga so awa et senga fona landa moi ba cour mo kwa mike na ko accepter ngo eza bien pona nga ya lobby. Leo na ko boya ngo pona orgueil. Mais lobby na nga eza bien. Pe logo yo senga nga. Tango na ko sala ngo na yo ebiso ke tala pourquoi na ndimaki awa pona pesa yo loko yo zaki na ngobezo.
Ah, ça, non, là, oui, faut te le vérité. Vérité et un mundu qui oui, un mundu qui t'a ça cité. Voilà. Vérité, elle a dit, et ce phénomène. Oui, on continue déjà. Je profite mes condoléances, ma famille. Bakomi oloba bakomi ko interpréter bakomi oloba nango ndenge a comprendre ndenge na ye tant mieux donc ça dit nga problème na ngezali oso comprendre lelo oyo biso banda théâtre ba formation to zui na ba groupe to uti na ndenge ba former biso na ndenge to kubiseli yango to umeli ezu biso tembele to saka théâtre na lingala to saka théâtre na lingala to bani monde one man show to kena public na biso kaka oyo to yaka na bango so okebo obeteli bango lingala banda tango tipoko mais français o to sola kata msu to ko banda sola no to kena nzela to sola ou bien na ina ndako no yambinga to sola na français c'est différent na français oyo otelemi nango prester nango. Donc ça dit biso to ala rata msusu inspiration ou bien improvisation moko et yelinga na ko s'improviser directement sur les ya nini na langage o naza nango na automatisation na automatisation ozomona mais sikoyo wana tango komo prester sikoyo komi ozo prester tamso na anglais donc inspiration peut tango yé directement il faut au bimisango la chango pe na anglais tango ozo comprendre nyoso to wana ozomona e osenga moi depuis ça mike donc faut accepter ngo. Ok. Oui, là je profite pour présenter mes condoléances à tout le Wera Sonic, à tout le fan club de Wera. Naïmon Pelungiama, le roi de la forêt. Donc on va perdre ADT Yakim Pouyi qui nous a quittés ce dimanche. C'est vraiment naza obligé au Salayango. Naza na pasi mingi bande obozo landanga. To utaki ko bungisa directeur Monib Production. Oui, il n'y a pas longtemps. Et ça là, il y a une kinité. Si l'Olivier Monib, naza parmi les petits avec Monib. Mais na musika na lela qui est, mais ndenge les cas qui nazala quitté. To uti ko perdre ADT Yakim Pouyi, toza en France. Donc président Golf Gizola, Prince Mobola. De Kabinda, Bandegonion surtout, il y a staff, et puis même maman Claudine Kinoa, tout le monde, Bandegonion surtout staff, il y a Wenge Musique à Maison Mère, Tokoza Nabino Awa, Toyi Baneni Kozal. Donc, président Weranson, Venanga de la Forêt, courage pas aux alliés, n'a présenté sincère condoléances nanga, na famille Mumba Wenge Musique, et puis la famille biologique. Il y a ADT Yakim Pouyi, vraiment Nzambe Mutapesaka, Nzambe Mutu Azwaka. Venanga de la forêt, monde oyo bobanango avant biso. Mais biso kutu toyena sima, tomona mingi, toyoka pe mingi. Mais nyonso eza rocha na mutema te. Courage vie. Oza mbwetete, oza étoile. Eza makambo yaka. Na volonté na biso. Tokolinga te to perdre lokola mutu lokola ADT Yakim Pouyi mais to tika kaka volonté ya Nzambe esala conforter ba relation ni bozala ki nango yona ADT parce que quand on te voit déjà on te focalise ya mutu ya maison mère biso ngapena naza mwana maison mère na ndenge ya mabeti na ndenge pe na expliquer ki eza pika ndenga bien na ndenge pe na olobele ya ka ndenga bien biso to sala voyage to sala 3 mois en France. Donc, kolongwa na biso voyage na Kinshasa, to yaki une délégation na président Monib fait Monib Production, to yaki na ADT Yakim Pouyi. Donc bango ba chef de délégation to ya na bango elongo, to zonga na bango elongo. 3 mois mobimba, donc ça dit famille oyo na biso. Libanda to komisko famille ya monde wana. Donc to za pena na ba souvenir ebele. To za ba souvenir ebele. Ebele. Donc c'est vraiment mon frère nayeba na temps moko boye to saka publicité moko na sai to lala na bango boye to monter sport wana butu. Donc aza pena donc famille na ba souvenir rebelle. Si il faut que on peut ça conseil parce qu'on a honneur sur l'Obama parce qu'il y a pas longtemps Wenge Musique à Maison Mère et Perdaki mon dieu production paix à son âme les lots et perdre ADT Yakim Pouyi. Mais oui. Si ba rumeur de Jézali, oh ça que famille tout le monde m'a vidéo ils ont posté que non ils ont makambo lupang. Mais là qui yo l'a dit phénomène parce que est arrivé là paye pour perdre ba artiste non
na Lisboy Fondation sikoyo conseil nini okoki kopesa bato et que na ba mo nyonso ezokwela sikoyo maison mère si on peut dire mais na uto passer message mon tout de suite là na uto loba tout à l'heure là na uto loba on les a qui adressé na maison mère na maison mère na fait na nga de la forêt est-ce que vous s'adresser na ba fan na yo na ba fan na maison mère donc na monde entier na koyi ko loba boy biso moko netinga la di esubi na kana kate na na mukili mais na volonté ya Nzambe nde nazali pene na mukili na sepela na nga nango mais pas kaka na zaka nango ke okokende mais na matana kita na okende uzomona eloko na koyebisa bato ezala yo ezala ye ezala nani Nzambe asala mukili na ye na 3 temps atindi biso tomoni yango après totiki yango donc eza ndenge moko donc nyonso tu totika volonté ya Nzambe esala Nzambe ye moko ayebi ndenge asala mokili na ye tomona kaka teke o basali mutu boye babomi mutu boye babomi mutu soki lelo nga na bomi mutu basengi nga na bomi basengi nga na bomi basengi nga na bomi basengi nga na bomi nasisi kopesa bato nyonso apres nani okende ka ngai moko ti donc Nzambe kaka mutu ata bengi mutu nde nini yende mutu akolia ye te mais na ba monde na bino non oza quand même sûr que mo ba gré là nandimaka yango te nandima yango te nakwaka nango te non boya ngo catégorie nga naza chrétien nako croire na babiloko wana te nga nayebi ke Nzambe azali existaka oyo asalaka mpo na biso eza Nzambe ba oyo ba désespéra ba oyo baza ba non croyant bango wana nde mutu bakwaka na babiloko wana o bakwaka te na Nzambe bango nde bakwaka na biloko wana mpo na yebi force ya éternel ya Nzambe eleki ba force ya banzela nyonso to wana na po to sa choix nga na okenzela wana te po na omona ngo ezelo te na okenzela Nzambe po grand poète mbamoko ono osimbe pa na ye donc eza lokwa neti ke mokonzi ya bakonzi apesi yo siko lipamboli ye kolo mukili na ko pambolo koleka ye azati ouais c'est le phénomène de l'église c'est le phénomène de la DSOB tuna ba shada lutala yebi ngai banda kala ayebi ke vraiment oyo alinga mama Nzambe trop ngai déjà ko pobo tuna nga suba mambo wana te donc biso déjà na famille na biso biloko wana lekati so meki da yo moko donc nga mutako meka ngate nga pe na ko meka mutiti. C'est le phénomène sauvé, hein? Big Daddy à Maître David Combé, Maître Dieu merci Basiluka, Maître John Mbaya, Tita, Maître Eric Ngenya, lui je l'appelle mon nomo. Hein? Parapolo, l'Injilois célèbre, Parapolo, le véritable Injilois. Ya yo yangwana ya malubadu, motema ya mama Maya, malubadu. Na bosani yote, motema ya mama Maya mba Maya. Ouais, motema ya malubadu. Anelka Bafosset qui nous suit directement de Kinshasa, bon séjour à toi, Jotel Mpaka, depuis Kinshasa, Dorcas Landou, ma tante Colette Lubanzadio, ma tante Louise Luanga. Donc là, on est avec le phénomène Essobé, on chute presque à la fin de notre mission. Vous nous regardez en direct de Canal Numérique Télévision. Là, je vois l'ingénieur Padou et toute l'équipe technique. Je vous dis un grand merci. Là, déjà, comme on a sous phénomène Essobé, piquant, et puis la répétition, on a un kin et ça la mawapi. Parce que là, on nous regarde en direct de Kinshasa. Voilà. Et puis en ligne, sur notre chaîne en ligne, vous êtes sur Congo Mokili Télévision. Voilà. Donc, le phénomène Essobé, déjà, pas bolingo zwanga. Bozwangai na répétaka Lisboy Fondation to répétaka wana na Bikapi na première porte na Lemba Foire to répétaka wana donc namba fa na opesa nanga tout à l'heure donc na préféré na pesa na moi bato moko vraiment on a kobosa na te bambote lokola honorable Paul Bindu Musampal yo yebika ke le Pacific Palace donc betami na ba norme moko ya mikili place ba bono botoya inauguration za awa na ba kala mingi te awa tokoya déjà wana makambo za mystique et za danger qui toko trop donc na bosani te
Yemoko, papa social, Edi Yeli, papa Edi Yeli, Bambote Belé, ya Georges Batois, na pesio Bambote, GLB Service. Bana tout à l'Is Boy Fondation. Na pesio bino Bambote Belé, maman Bafia Konga. Koto pe bakota bapa na manabo sante masa nanga Yves Pambani. Ba salute à trop, motema ya ma Myriam. Ndeko nanga Yves Pambani, oui, pena mona ko masa te mendeko. José de London, Sida Bilé, les statues à liberté, ba oui toujours. Donc bende les a hôtel ma mambouza toujours bien. Donc Pepe Lambetolo, famille Mumba de Londres, Bambote Belé. Bon, nous c'est. Fiston Livingstone, ça de Jubek. Charlie Nongi vit de loin, la bonne sanité, ma famille trop. Parents Polo, Balobi, James, Balobi, l'Ingilois humble, célèbre, James. Hein? Bambote a trop pas eu Ali Yebi. Donc, on remercie James Mabiala. Adoyou, donc restez branchés. Hein. Désormais, l'émission Face à la caméra, tous les samedis à 21h sur Bio1 Télévision et la rediffusion pour le mardi à 12h. Donc, ouais, je vois Sim le Montréal, Bernadette Massengou-Mouillard. On voit You la boss depuis Londres, Papy le roi, carte illimitée. Vous êtes vraiment nombreux à nous suivre, merci, abonnement aux Mona. N'hésitez pas à nous écrire, à nous laisser des messages, à nous appeler pour vos manifestations, pour vos fêtes d'anniversaire, fêtes mariage. Donc conférence, on est là, on travaille, il y a toute une équipe qui travaille pour vous. Et à la présentation, c'était Santi la Patrona, Picardie. Donc, l'émission, c'est la vraie source. Vous nous regardez depuis Canal Numérique Télévision à Kinshasa. Et sur notre chaîne en ligne, c'est Congo Mokili Télévision. Abonnez-vous massivement sur la chaîne. Je répète encore, l'émission Face à la caméra sur Bio1 Télévision tous les samedis à 21h. Et le rendez-vous pour la rediffusion, c'est tout le mardi à 12h. Donc là déjà, Tokomi Nasuka. Ouais. Émission Nasuka, émission Abisso et Lelo. Ouais. Déjà, na otsi kelo déjà micro. Merci. Ça va fan na yo. Ba fan nanga on a sepeli na bino trop. Serge Palmi. Ça va Martin Niemba. Balobi Parapolo l'a dit au mot Parapolo. Balobi James Mabiala. Donc l'Ingilois célèbre. Na Bosanité Mongali Yoshi. Ouais. Donc Mongali Yoshi. Donc Olivier Lunyanga. Like Makengo, bienvenue Vangasele, Moro Kiika, Binonyo Sotou, Gaston Chindana London, Binonyo Sotou na Bosante, Sir Magi Makiese, Bakota London, et puis il y a Lisinzongo, Mama Lek Nanga Lisinzongo, Bakota Bella, donc na Bosani Binote. Donc famille Nzongo Mobimba, oncle Didier Nzongo, Mokonzangaba, José Nzongo, Rata Nzongo, BBC Binotu, BBC Nzongo, Leti Nzongo, famille Nzongo, Bozamo Atro. Na bosani mutute donc venanga Nes Makia di papa na Jonathan Diatabao na yo moko petit na Jonathan mbote belé pa bozali donc awa siko le phénomène esobe aosa moi ilo moko antsoka po a se pesa bino na bosani te basada nutala donc mingi ya kolobeyate et puis senti donc merci belé po yo ebika ke bato balela le phénomène esobe nini bakozwa ba œuvre et puis bazwa bantsoka pena bayoka ekala. Donc, bon, c'est ce phénomène est sobé. Avant d'aller manzembo, na robeta bino na moi lisolo moko. Donc lisolo moko ya moi muke po bo se ka esa bino moi bien. Alors bandiku, lisolo za robeta bino eza lisolo ya mboka biso RDC. RDC eza iloko makasi. Tibu yuka ka RDC eza iloko makasi. Bundi makango RDC eza iloko makasi. Pour la personne, moi, l'exemplaire, moi, je pour vous ma RDC, c'est le Makasi. Bien, moi, vous monaki, tout à qui vous perdez artiste, mon nana yambuka na biso papa Wemba, le fait vous faisait franging. Vous monez nanga ba lela qui est partout dans le monde entier. En Afrique, tout kulubati. Alors, bandi kuileki, deux femmes bimba. Coupe ya Chan, RDC tout ça que soyango, ils ont yana mbuka. Pendant on dit que RDC c'est le Makasi. Et puis troisième, pendant on dit Sabino RDC c'est le Makasi. Tout outil que ça ba américain. Bandi kuba américain ba misana kaka, bango wana basala ka ba avion, bango basala ka minduki, bango mtu basala ka makamunyo sukaka ba américain. Kaka na bisala sana bango bakosa na libumate, bake usala pareil moko ikanga miyibi. O appareil wana barubi, soko muyibi ya yibi.
ata yibi na ba Congo bungumana ye muteme kumi moto ya na kisasa bukanisa aye utala famille non nzuka appareil wana basaka ndenge nini bakudepose yango muyibi isika nyonso kuyibila appareil wana banda kubenda ye po ekanga ye alors mbila kuyaka kazwi muyibi ate na kasho alors bamerika ntango basali appareil wana bapiblie yango na internet partout mukili mubimba bamoni yango siko bato libusu basalaki commande ya appareil wana izaki bato ya Gabon basengi iya na Gabon awa na Gabon kimuyibeleki bamerika bazwi appareil wana na Gabon ye wo ntango ikumi na Gabon bake na rond-point Victoire na bango ya Gabon bapose appareil wana bandi kuna espace ya 5 minutes appareil wana na Gabon ekangi 800 miyibi bandi kwa Kenya pe batali bui basepeli nango iya na Kenya appareil yango na Kenya wo ekomi na Kenya bakena rond-point Victoire na bango ya Kenya bapose yango en espace ya 5 minutes appareil wana ikangi 1300 miyibi bande kwa Afrique du Sud pe basenge yango ekene na Afrique du Sud appareil wana na Afrique du Sud wo ekomi na Afrique du Sud bakena rond-point Victoire na bango bapose yango n'espace ya 5 minutes appareil wana ekangi 3000 miyibi biso pe na Congo RDC tumeonaka te eya na Congo appareil wana na Congo wo bakena yango na rond-point Victoire na biso bapose yango bandiko n'espace ya 1 minute miyibi ya Congo bayibi yango bakena yango donc voilà on a ça RDC basakana na unte ezelo makasi merci beaucoup alors bana usukisa naza oyimba mwa nzimbo oyo ya muke mpona eau de la forêt ayibaka ngai bino mobuyu kango eza mpe na conseil na kati nazoyoka ye nazoyoka nzala nazolamba ye nazolamba mikungu na ngai ye yaya nazali na fufu nazangi nde ya mpiodie mama nasutuka boye nabimi na marché ya bandal na molongo ya poisson nazotombola nazopona lumeli donc alors sikoyo naza kuyimba mpona bamama moni neti shada luntala ye wana koto aza kuyoka koto aza kuchachi bamama ere nyonso tsombo bulukaka nini nga moko namonaki mama moko aza kukatisa na boulevard aza kukatisa aza kubanga ta riske ya mituka te koto aza kukatisa mais mituka eza kuya na desordre ye aza kukipe te mais aza kuchache kaka yango ipesaki nga inspiration nayemba mwa parti mpona bamama bamanzele mawa bozosambwa ye bozosambwa likolo ya WhatsApp yaya basheri mosusu komona ye na chombo ya Android azokota internet azoluka nini azoluka mibali amibali bakoma pasi luka mibali amibali bakoma pasi luka mibali amibali bakoma pasi mibali zanga mobali yo monama na sima litoi bazemisi yo mwane bawangani ye mwana ninengo babotisi yo mwana lichombe kisi merci beaucoup na kati bakoyibanga pamba donc alors le phénomène esobe le roi du rire avec Cinti binomo boyebi la patrona de mission na e ratarate ayambela bino le phénomène esobe binomo moni mission ekeluka ya boye na monate vraiment dit jamais vu minga kolobezate à la prochaine.